Bonjour, bonjour mes chouchous, mes amis, mes fans. Naolambaka, hein? Omoni kwakere nga n'utiliza kwakere oyo. Eza vraiment très bien. Très bien. C'est qu'on a la sabino ka solution nga nde na salaka. Comme tout le monde a na solution na o alambela kwakere. Yango na la kisibino so ebo sombi obo sepela. Qualité nango eza très bon. Après na la kisibino sikoyo neni na sala la solution na ngai. Oh, nde no la sa video. Na chaka miliki na nga na kacha. Zela. Na chaka miliki na moto. Après na chaka beurre. Oh, eza beurre lekako. Yango o. Na chaka miliki na kacha beurre Kerrygold. Miliki na tiango na moto. Après, on va mélanger avec des les autres yango na kati ya miliki pour na utiliser kango bongo puisque talaka beurre et ça la bien na kati ya biloko ya kolia. Yango wana. Après, on la sikoyo miliki etoka. Soki miliki etoki nazongi si beurre nanga na place na ondeza. Yango kwakere yango na check yango déjà la nini. Attends, boli misanga na ngole loko. Charger. Kwakere yango na check yango esenga akutuke o tremper na mai ube nini te. Yango soko ochie kaka boyo mélange yango kaka na mai elembi mbala moko mondenge ezali. Yango ezalaka très bon, très bien, première qualité à kwakere yango wana. Yango wana mes amis, mes chouchous. Après, bozela deuxième partie à tout à l'heure mes chouchous. Bon, oubliez de vous abonner massivement à Kati Hambourg News et ça la moi bien. Bon, mon a télé réalité, ma kambo belé bon bano mona. En tout cas, na osenga bino kaka bo s'abonner massivement na Kati Hambourg News bon bano mona makambo bien. Ba ilubu ya la patron la reine omba bon mona ba ilubu ya Yulia le boa bon bano mona kula bol ba télé réalité bon mona ba makambo belé toute l'information à Congo, politique, musique, événement tout bon bano mona wana Kati Hambourg News. Yango wana bo oublier de bo s'abonner massivement check. Bon, c'est la deuxième vidéo à suite à kwakere.